ti na mokolo ya lelo yo bakombo oyo ezali kosimba internet ezali kaka bakombo ya batu ya équipe nationale. Ti na mokolo ya lelo oyo bakombo oyo eza kokompanie succès ya internet ezali mingi bakombo ya batu ya équipe nationale. Na bakombo ya batu ya équipe nationale na bakolaborateur na bango. Sokolongwe bakolaborateur okomi binemi oyo babima pe bazwa lupemba grâce ya équipe nationale avec leader na bango Karine Mokonzi oyo a créé super talent oyo azwa moko oyo amonaki aza na talent pe achaye pene na ye yango boyokaka Leketcho alobi azalaki na succès te mais Karine azwa ye achaye pene parce que Karine ayokaki oyo aza na talent mais azomona ngo te nga nakolakisa talent na ye na mokili yango azwa pe ba Jael Show amonaki oyo ebongi te azala pene ya Gloire Olangi pamba te akosalela Gloire Olangi pe akosala makambo ayebi te po ezomonana oyo akokaka eloko te me aza na talent ata olobi nanga ndenge nini ofingi nga me yaka awa oyoka ofulama koleka tangu obinisaki dendo. Bandeko awa tozali kolobela nde yango parce que net ezali eloko o biso tolingaka. Mbote ba papa ba mama bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Noirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid, Kabongo. Bandeko na kanisa soki na tindinga na sala lisusu émission oyo pona kotanga kombo équipe nationale bien sûr na ko continuer kotanga ngo tango nyonso parce que yango nde égal YouTube na kanisa Karine Mokonzi bino moko bobenga ke déjà mama YouTube pesa confirmé bongo. Alors soki etindi na loba parce que na zomona Ken Piana aza na posa ya gaz penza ezonga parce que gaz elingo kita bien sûr bozomona eza ya kokita te eza normal bomona eza ya kokita te parce que fimbu na fimbu eza na babone ebele sikoyo entre bango na club ya Miriam Mokonzi fimbu na fimbu eyebi peke kapage akomi na babone ebele. Alors na kati ya motema ya Ken Piana eza kobangisa ye. Alors lokola aza kobanga akosala lisusu nini fo ayambango apusana na équipe nationale surtout ya lingaka akota na kati ya batu équipe nationale à part koloba bakombo yango aye paya Leketcho. Mutalingaki kosala liboso bongo ezalaki kapashi mutu alingaki kokota liboso azala epai ya Leketcho azala paya Jael me amema bango na système ya Miriam Mokonzi. Me Ken Piana aye po amema bango te me aye po liboso ya ye succès emata ekitate po azako banga ayebi bakongera ya sika bakomi na kati ya Congo. En plus ye lokola na site na polémique eza ya trote manike aza te balorashu baza komonana rare malika azongi me abanomonana rare alors eza kosenga fo biloko esalama. Sikoyo Ken Piana ayebi soki fimbu na fimbu eza kotalama parce que babone bazo jouer rôle. Pona kotala kaka ba preuve bo comprendre. Ken Piana asalaki émission wana asalaki elekaki na site ya manike na kanisa tisikoyo nanu ekokisi 1000 vues te. Mais mutasali émission wana ezali Ken Piana ayambi
prophète Emmanuel Dadi. Tozotala pe yemoko manike oyo alobaka aza na gaz koleka Karine azali kosala ba émission mais mingi tisikoyo nanu ekomi na 1000 te mususu barazar nde ekomaki na 4000. Alors soki bolandi bien ezali kolakisake manike aza na gaz te, gaz wana azalaki nango grâce ya Karine Mokonzi na équipe nationale. Alors babone ya fimbu na fimbu bazako jouer rôle. Donc en bref Ken Piana ajouaka rôle ya makasi lisusu te, manike ajouaka rôle ya makasi lisusu te parce que balobelaka Karine Moke bazako take Moke. Donc fimbu na fimbu nde mutu ezo jouer rôle. Donc si tu wana yango mutu ezo jouer rôle batalaka bango grâce ya babone wana. Mais soki bake na site moko oyo ezanga kombo neti ya biso en tout cas bakobeta kaka ba view oyo ya mikuse ngakutu bakoki kobeta kamwa bien parce que biso tangu toza koloba biloko oyo ya solo eza kosalama pe na koloba makambo ya Karine en tout cas eza na batu bakotiaka bakotala bango na mawa nzambe yango pananga bakoki kosala plus de 1000 mais na ba site mususu ezanga kombo bakokokisa même pas 1000. Donc en bref Ken Piana azali kozonga sima pote aluka azwa succès. Alors nakotangela bino na kati ya batu équipe nationale bakombo nini ezali na lupemba. Donc banani bazali likolo makasi na batu ya équipe nationale. Bien sûr bango nyonso baza na succès. Tango nazotanga batu équipe nationale oyo baza na succès naza pe kotia na ba collaborateur na bango na longoli kaka binemi na bango. Alors soki totali na équipe nationale ba oyo baza na succès ezali ya liboso yemoko Karine Mokonzi ikone na bango atiki bango musika ya musika na yebite soki nab satellite nini ekoki kokoma kote ye atikeli bango oyo alandi ya mibale ezali leketu mais atiki Jael Show musika te bazali ya kokangama eloko moko nde Jael Show akokaka kosala eloko moko te azali kosala pe eloko moko te mais kombo ya Jael Show tina mokolo lelo ezali kopeze kombo ya Jael Show en tout cas epezaka. Alors le kechu kombo na epezaka en plus azako sala musala kitoko kombo na eza toujours likolo ya Jael Show. Soki tolongwe Jael Show kombo oyo elandi epezaka lisusu ezali ya collaboratrice na bango Miriam Mokonzi kombo na epezaka parce que ye akomaki yaya ya Karine Mokonzi voire même tilelo azali yaya ya Karine Mokonzi. Bien sûr azali yaya biologique te mais azali yaya surgelé. Bon sikoyo après ye kombo epezaka ezali ya Cynthia Wadol. Cynthia Wadol kombo na epezaka koleka ya batu ebele. Donc bakombo nazotanga yango mutu epezaka na net eza bakombo ya équipe nationale bakombo oyoyo epesaka lupemba nanguya na kati ya équipe nationale na kati ya internet grâce ya Karine Mokonzi. Donc bakombo mingi eza wana fo kosangisango na Karine Mokonzi même baza na équipe nationale même bazali ba collaborateur équipe nationale fo kosangisango toujours na Karine Mokonzi po soko longoli kaka Karine Mokonzi otiki yango bongo elimwe même ata ebima même eza korenier mais fo kosangisango na Karine Mokonzi na équipe nationale. Alors kombo mususu epezaka ezali ya nani na yebike bozozela na loba ya Pamela Shekola mais non wana te oyo epezaka ezali ya Claudie Dasuka na Tracy Mbelenge bango nde mutu bapezaka bango ba collaborateur équipe nationale bapezaka sikoyo après bango oyo epezaka elandi nani bolingi siko na koma na Pamela Shekola mais non ezali Yvette Kalombo. Yvette Kalombo kombo wana epezaka
Siko tokende na nani bolobi bon natala Juvenal Kibala. Oui, nazo kende sikoyo po natala Juvenal Kibala, mais kombo ya Tania Mabedi eza ko peze koleka ya Juvenal Kibala. Donc ezandengwana bo bangate ezali makambu oyo eza réalité. Alors bobo sanate grâce Temo azalaka ennemi équipe nationale, ennemi ya Karine Mokonzi, mais grâce Temo azali parmi batu équipe nationale parce que Karine Mokonzi azwaye na super talent. Alors kombo ya grâce Temo epezaka koleka ya Juvenal Kibala. Simanango oyelandi ya Juvenal Kibala olandi ya Pamela Shekola. Simanango binomoko bokoki kopona ya batu mususu oyo bazaza wana ou bien botie ya Kapash. Bien sûr Kapash sikoyo azako mene ba kombo onatangi grâce ya musala, mais ba wana ba pezaka koleka Kapash parce que bazo sala eloko te yango. Kapash azako créer image mususu ezali ko PCC niveau international, niveau national apezaka na ndenge na ye, voire même eza niveau national te, niveau local, parce que na ndimite na kimbanseke bayebiye to na njeli bayebiye bakoki koyebaye na lingwala na zone ya Kinshasa na bandale même alekaka na télévision eza bongo. Oya tche nanga tembe botala kaka même Fachi tango abimisi ba mama na hôpital ba tche ba mama ona micro baza kokima baza kokumisa mokonza mboka, mais bazoyeba kombo ya mokonza mboka te. Fo journaliste ayebisa bango ezali Fachi Beton, président Félix Tshisekedi ale ba répéter ango soki ba mama wana ba vanda kaka na Kisasa kombo président bazoyeba te bongo ya Kapash bakoyeba bango ndenge nini po ba misusu bakokanisa soki na lobi Kapash ayebani kaka local bakoloba non okosedi makambu azali journaliste munene alekaka na télévision, mais na Congo courant ekendeki ba misusu télévision bazana ngo suso posate a préféré amonaka ba voisin na amonaka nguba na ye sokezo tekama bien atalaka bana na ye to asala makambo mususu oyo basala kaka kuna na Congo. Yango wana mingi bayebi Kapash te na niveau international nde ezali bongo. Alors biso ndenge tozaboye foko yebake internet banda e ya moto tina mokola lelo batu basimbi yango ezakaka bakombo yo na tangi na leader oyo ya bango yewana yango keni piana chaque fois abando zonga ni équipe nationale ndenge ba musulman bakendeke na Mecque, ndenge ba catholique bakendeke na Vatican, parce que wana ezali bisika bango fo bayaka kozwa pèlerinage. Donc keni piana soki ake pa ya leke ake kaka kozwa nguya yango fatanga kombo ya liboso icône po soki atangi yango te émission et baby nguya pe akozwa te na soki si awa botikala malamu oyo pe lingazwa nguya eza pa facile na kati ya net kende kaka kuna ezala na ndenga mabe to na ndenga malamu okozwa kaka nguya otanga kombo ya Kari Mokonzi okomisa ye to olobele mabe okozwa kaka nguya ye moko yemba yango. Vous parlez de moi de mal ou en bien, vous parlez de moi, l'importance, en tout cas le potopé, et qu'on y a comme misanga nkambu. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandignon so, ya Elengiakomba, Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné à Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na bakalanga Elengiakomba Congolais TV, vraiment ngamo na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nya ya danger donc ba samta longola zaki ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali
Eh, JP Kiama, le boss des boss. napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na bakubali na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment ngamu na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nya ya danger donc ba samtalo la zaki Bu, ya boss na biso JP Kiama. Eh, nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. Eh, JP Kiama, le boss des boss. napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.